bana nzambe ezali awa. Mbote matondo kati na bino. Kiese na kiese kati na bino balingami ya bana na nzambe. Balingami bozali bongo na kati na chaîne na bino ya télévision. Oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Nde chaîne na bino. Balingami kobosana te, yona no s'abonner te, luka o s'abonner o koma membre na kati na chaîne na bino. Ezali gratuit, ezali ofele. Ezali pona ko contribuer maloba na nkolo ekende liboso. Ezali ngai bongo frère na bino na kombo prophète Pembele Aziza. Nzambe na nguya, Nzambe mokeli atindaka ngai liboso na bino. Pona makambo oyo etali makambo molimo, makambo divinité to solola pe a inspiré yo pe a inspiré ngai. To bosana te toujours na bino bato bozani na bakata bopito, bozana ba prison, bokweli ba matanga, bozana ba mboka misika, bozana misala, bozana keras, bozana bisengo, bozana makambo ndenge na ndenge. Nzambe na lola amona bino. Tokobondela ngai na yo poteli bondeli wana esala epesa kimia na moto nyonso oyo aza kolanda nga na ngoga oyo libondeli ezosalama na ndungu ongo ozolanda ngai ezopesa yo kimia. Tobondeli ngai na yo. Dieu créateur, Dieu tout puissant, Nzambe mokeli, yo okeli mai, okeli mabele, okeli moto, okeli mopepe. Bil ba element nyonso pi bilembo wana nyonso eza na kati na nzoto ya moto. Moto azali mai, moto azali mabele, moto azali moto, moto azali mopepe. Eloko moko te ekoki kodomine moto. Mais soki lelo toza domine na kati nango, otebiso bato toyebi te. Nzambe na nguya, ngai mosali na yo pe bana na yo oyo azokolanda na ngonga oyo bazali basumuki. O nkolo soko kotala bokeseni, soko kotala masumu muta kobika azali te. Na sengi loboko na yo pe puissance na yo pe miso na yo nguya na yo ekomela moko na ngonga oyo esika yazali epesa kimia. Na esika nyonso epesa kimia na kati na mabota, na kati na bana na yo esengo na yo. Na pesi direko na maboko na yo, yo batela osunga opesanga mayele pe inspiration pe bana na yo pe bazana inspiré na kati na direka lelo na pamboli yo Nzambe na nguya. Na pamboli yo matondo pe kisi na kati na kina na biso na mokili oyo yo kinda biso. Balinga mi bana na Nzambe. Tokende mosika te yambo tokota na kati na sujet na biso tozana makomi. Makomi ezali na kati na mokanda ya Ancien Testament na Ecclésiaste chapitre 7 verset 2. Na kotanga makomi na kati na mokanda ya français. Natangi. Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend les choses à cœur. Nabandeli. Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Parole de Dieu créateur en ce jour. Balingami nakotanga siko makomi na mokanda ya Lingala. Natangi makomi. Malamu kutu okende na ndako oyo bazali kolela ebembe. Isika te okende epai na bazali kosala fete. Pamba te liwa ezali suka ya moto nyonso. Pe ebongi moto nyonso akanisaka yango. Nabandeli kotanga makomi. Nabandeli kotanga makomi na makomi na Lingala bilobi boye. Malamu kutu okende na ndako oyo bazali kolela ebembe. Esika te okende epai bazali kosalisa fete
pamba te liwa ezali suka ya moto nyonso pe ebongi moto nyonso akanisaka yango. Maloba na Nzambe na mokolo ya lelo na kati na biso. Balingami ya bana na Nzambe na banzi boyoki mateya, thème na biso ya mateya ezali la fête des problèmes. La fête des problèmes. Fête nde makambo. Fête nde makambo. Balingami ya bana na Nzambe soki moko na moko akoti po ozali moko na moko ndenge ezali awa naza kosenga na moko na moko akanisa kotalaka ba mateya oyo eleka pe na s'abonner te oluka o s'abonner okoma membre na kati na chaîne. C'est très important okoma membre na kati na chaîne o aimer mingi bazoko aimer te parce que bo moni mikolo bazako bloquer biso ba vidéo makamane na ndenge. Mais ko aimer na bino, ba commentaire na bino, ezali très important. Ba misu ba cha ba commentaire na tweet. Ya ko tweeter problème ezalité. To mais o ya ko aimer na carte na chaîne nde ezali très important. Ka bola ka partager mateya oyo pote bato bayamba yango. Ezali baloba na nkolo. Balinga me bana na Nzambe. Boyoki mateya na carte na Ecclésiaste chapitre 7 verset 2. Et le bité eleki malamu kokende na esika ya ebembe ke okende na esika ya feti. Eleki malamu. Pourquoi mateya eye na mokola lelo? Pourquoi mateya lelo eye? Bana Nzambe boyoki thème la fête des problèmes. Fête nde makambo. Makambo nini elekaka na fête? Esengo joie to nini bokoyoka. Mokola lelo, molimo eza kolata, pe kolata yo, pour expliquer yo pourquoi totei likambo oyo, pourquoi na ye na sujet oyo ezolobela fête. Boko mona ngo le likambo pamba, na ye libino mateya te que yo receve kamata boizwa libala sala boime, mateya oyo ya conscience, mateya oyo ko kolakisa moto nzela, pe bato baza ko kufa nango sanke bamiyeba. Bato mususu bazana ba ignorance, bato mususu bazana ba kidiba, ba yebite, ba yana ba imprudence. Donc, yangwana siko bato ba oyeba ko savoir se protéger pendant la fête. Pour fête, il y a ba problème. Ba problème ni ya la fête et bi sengo makamane na sikoyo. Lelo yo mate ekotali ça et le sengo ezala na fête, to nini ya kana kat na fête. Mais mateya sikoyo koloba te eleki malamu kokende sika ya ebembe kokende sika na fete. Pourquoi? Parce que sika na ebembe ezali sika ya réflexion, sika bato ba réfléchisaka, sika ya makanisi azoka kanisa ndeko ya kufi azalaki ndenge nini toliaki na yeto akina ensemble lelo akei ngai pe lobi na kolanda ye. Donc ete ya kande sika ya matanga ete ya kamoto tozalaki na ye, tosololaki na lobi, toliaki na ye, tolalaki na ye, totambolaki na ye, tobenganaki na ye. Nyonso wana akufi na nini ete ya kamoto pe zongisaka moto ameyeba azali nani pe suka na ye ezali nini. Mais esika ya feti ezalaka esika ya joie, ya ambiance, ya bisengo. Mutu bato ba s'emportaka ba misusu. Même chose ba imprudent et sika ya distraction makambo ndenge na ndenge. Donc sika et sika ebembe oyo ka ke kimia makelele ezalaka te, bato nyonso bazoloba na cc bazoko kanisa bazoko sala recueillement. Mais sika na fête ezalaka sika makelele lokola zando musique beta makambo nyonso beta tout beta nde yango ekozongisa na kati na mateya sika tokoyeba fete memaka nini esalaka nini na kati na mateya mokola lelo. Balingami ya bana na Nzambe, fete ezali nini? Fete ezali esika bato bakutanaka pote balia, bamela, basepela, babina ndenge ekomami na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1.
likambo nyonso ezaka na tango na yango. Fête ezaka tango nyonso tout est. Fête ezaka bangonga nyonso tout est. Ezaka na ba moment, ezaka na occasion moko boye esalaka ke fête ezala. Ba fête ezali nini? Ba sorte ba fête ezali ebele na mokili oyo. Fête d'anniversaire, fête ya mariage, fête ya naissance mwana botami, fête ya baptême, fête ya muziki, fête ya association, fête ya au diplôme, fête au mati ba grade na musala, ba fête mususu religieuse zali, ba fête ba Pâques, ba benga Pâques, ba Pentecôte, ba fête mususu pe tozo mona na kati na mokili ba Noël, ba bonne année. Mususu en occasion de rien na kati na musala, fête ya fin de l'année na kati na musala, ndenge musala tamboli, ba fête ezana ba ndenge ebele. Na lingala ba bengi fête nteke. Na Kikongo ba benga nkinti. Na Chiluba lobela ngai. Na Swahili lobela ngai ndeko na Swahili. Fête nkinti esengo joie. Balinga meba na nzambe sika. Na kati na mateya mokola lelo nazo senga na yo. Ozala disposer. Nazo senga na yo. Olanda mateya mokola lelo. Oyoki kaka komba fête. Oko négliger libe ya komote na ba fête. E komi na kati na ba fête. Mais lelo yo mateya ko lakisa yo fête. Likambo nini ezali na fête. Likambo nini memaka na kati na fête. Na fête mateya eyeteke pona ndenge tozala ba période de ba fête. Oh pona tozala ba Noël na biso tozala ba bonne année yango eyeli biso fête po aya ko bangisa biso ya ko lengisa biso te. Na zoya koteya na zoya ko sakola maloba onkola tindi ngai adati ngai oye tali kaka ba fête. Na ba période nyos tout tozaka na ozana fête na tangeli bino sorte ya ba fête. Balinga mi fête. Balinga mi likambo ya fête bandi lelo te. Fête banda kala. Ndenge Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 elobite likambo ya sika na moyo ezali te nyonso yo tozo vivre ese leka ezala pe ezalaka. Ba fête pe eleka yo mona kaka ke yo nem to fetaka ne du fête ya lelo yo eleki sengo or que bato ba feta. Bato ba vivaka na tango na biso kala to yibite makamnu nu bango ba vivaka. Mais donc les kamba sika ezalaka te. Sika na kat na fête et memela biso nini? Joie, plaisir, ambiance, bisengo, komela, kobina, makamane na ndenge. Mais na kat na fête ezalaka na ba avantage na ba désavantage. Donc esengo ya fête ezalaka nini? Pe mawaya pe pasi ya fête ezali nini? Ndenge boyoki ke la fête des problèmes, fête ya makambo. Fête ya makambo nini ezalaka na fête? Ezalaka esengo to nini likaka mingi na kati na fête ezalaka esengo to ezalaka mawa. Balingami ya bana na nzambe fungola pe na matoi zala pe na disposer oyoka ekote ya yo pe ko sosolisa yo pe partager mateya oyo mokola lelo. Balingami emona naka mingi na kati na fête batu bazalaka ne sengo pe batu basamportaka batu baka na joie. Mais na kat na fête batu mingi bazalaka na imprudence. Batu mingi na imprudence wana pe basamportaka pe na ambiance wana elema moko pe kombo moko yaka mingi na kat na fête oyo nyoko na bato distraction nini kidiba na kat na fête po eze sika ya ambiance ya makamane bozo se distraire makamane na ndenge. Mais na batu mingi babunga kabami yebaka lisusu te na kati na fête. Ce que fête ezali ye penza ami yebaka te. Et puis batu mingi bazaka na vigilance te. Faut savoir se protéger pendant la fête. Oyeba ndenge nini okomi batela pendant la fête. Yango mate yeli yo po yelakso okomi batela ndenge nini pendant la fête. Oko se contrôler ndenge nini pour la fête. Po te fête le kayo mutu te. Ba fête nyonso oyo bino bosalaka oyo ezali kati na bino na kati na makomi tokotana tokomona epai wapi batu
ba baby et pas wapi bato ba bongi pas wapi bato ba sepeli nakati na tina ya fête. Mais soki tolandi malam na kati na fête ezalaka mingi makamba mabe ba désavantage ndele kakandelo parce que na kati na fête tozalaka na ba makambo ba bengi règlement des comptes na kati na fête tozalaka na ba embuscade na kati na ba fête tozalaka na ba piège na kati na fête tozalaka na ba enlèvement na kati na ba fête tozalaka ba bengi imprudence zalaka na kati na bato na kati na fête et pas ba empoisonnaka bato et pas na kati na fête bitumba ebimaka wana makambo ndenge na ndenge balingami ya bana na nzambe yo lingaka fête mutu aboyi fête azate nga pe na lingaka fête yo po lingaka fête mutu nyonso aza na esengo na kati na fête mais sika lokola oza mwana na nzambe omiyeba ko se contrôler pe ko se protéger na likambo teli fête balingami ya bana nzambe sika tozokende pona koteya pona kosakola kolakisa yo feti oyo yo lingaka oyo biso tolingaka oyo nga na lingaka ememaka nini esalaka nini po mateye koyebisa biso ke esengeli kutu okende ko assister bato baza na matanga esika ya matanga mawa ekoteya yo kososolisa yo kopesa ba réflexion kene esika na feti po esika na feti joie ambiance mabina komela kolangwa makambo ndenge na ndenge kebaka na makambo etali fête mingi siko tozokota na makambo etali règlement des comptes et les kaka mingi na kati na fête ba règlement des comptes ndenge nini soki totali na kati na Biblia tozui Samson boyibi histoire ya Samson na kati na Biblia selon la Bible selon gate mais selon ndenge Bible comment makomi wana boyibi yango Samson azaki na makasi koleka abalaki mwasi obabeki Dalila siko Dalila azalaki mwasi oyo ya mwana ya ba Philistin mais Samson akeko bala na mboka oyo ya yete ya ba Philistin bango na ba Israeli bayoka na kate ba parana ye baboya kilibana wana bapekisaki me ya lingaki kaka akende ko bala kuna bayibisiki biso na batu wana toyoka na kate mais Samson lokwa sepenaki na bonzenga ya mwasi na ye akeko bala na famille wana lokola kena ko bala na famille wana Samson telema azaki na makasi mingi azai ko beta pe ko boma ba Philistin ba sepele ba monaki ke makasi onde kwa za na lokwa ye ko bala mwana ya kote na biso ya famille na biso ça tombe bien to ko sala nini fote to yeba sikoyo ndenge pe biso to ko boma ye ezalaki nini ba Philistin ba koperaki na mwana bango Dalila a convaincre Samson ayebisa ye makasi na ye eutaka wapi Samson likolo ya bolingo likolo ya bozoba ya bolingo atekaki makasi na ye alobaki makasi na ye ezaka na suki na ye so bakokoli ye suki na ye balongoli ye suki na ye a makasi esili lokola mwasi asalaki makambo wana mwasi akokolaki ye suki ba Philistin ntango bayaki baya kotake Samson azalaki na makasi susu ya kosala ya kobunda te bakangaki ye lokola bakangaki ye basalaki nini batobolaki ye misu batoboli Samson misu bakanga ye na kati na ba prison epai basesaki Samson mosala sika tozoloba awa problème de la fête nde makambo basali ba Philistin lokola bayebi ke si batobola Samson misu ese sila makasi se sila bana nzambe makambo mingi fête yaka mingi bato babosanaka makambo mingi surtout neto biso bato mwindo to bosanaka na biso nyos to bosana so de kambo leki na ngo quelques jours au bosani or que imprudence ça paye cash faut savoir se protéger pendant la fête ezalaki nini bakamati basali fête ba Philistin kola basali fête basali biloko kolia makambo nyonso bisengo balobi bon na kati na fête oyo boke nuzula biso Samson na kati na prison bakamati basali sika moko boye lokola mwana popi ya aya kosala bango ba G asala bango ba G bango basepela na kati na fête bato nyonso na kati na fête ba ye na Samson ba moni lokola mwana popi ba moni lokola jouer asala bango ba mabina mais Samson pe miso kokufa asala ko sala Samson a kati na motema na ye alobi ça tombe bien lokola pe basalinga boy ngai na ko venger parce que pendant la fête et la vengeance et la compte à rendre na makamba belé
basali fête kosala basali fête bato na ambiance po fête ezalaka kidiba imprudence na ambiance bato bazobina bato bazosepela loyenge badanse komela Samson azosala bango bezeti oyo bango balingaki bacinema bango bazosepela bazobeta maboko sika Samson na moma wana abandi kosenga siko ngolu epai na nzambe nzambe asalela ye abandi koprie abi nzambe asalela nga ngolu nasila na kaka na bato oyo lokola batobolanga miso nga na bango tokufa elongo balingami bana nzambe. Faut faire très très attention. Le cœur de l'homme est tortillé. Motema moto yebi tema kanchajo kancha bango na kata bambias ya aza ko prier lokola pe makelele aza ko prier Samson bina ko sala nini bato bazaki na kata ba pilon ndenge ke basali podium na kata na podium bato ba mati likolo Samson nenga atunda kisiko ba pilon pa yali na kata ambiance wana Samson sala kinini na kata na fête yale asimba ba pilon wana na makasi erreur nini muto yo bakataki suki kidiba or ke suki bandai kobota liboso bokataka ye suki or makasi na ye ezalaka na suki suki obino bokataki suki yango siko salini ebandi kobota pona nini bato ambiance en fait babosanaki makasi ya Samson ezongaki tango abendi bapilon makomi na kata bible ezoyebisa biso 3000 morts na baprince na baroi bakufaki sur place na yemo Samson akufaki sur place selon la bible ndenge ezokomela biso nyonso wana ezali mpona nini fete nde makambo makomi ezoloba kati na bibilia ete nombre bakufaki kutu ntango kutu azalaki na bomoi abomaki ta nombre wana te akokaki kokusa nombre wana te mais nombre ya 3000 wana personne oyo bakufaki nini kaka na fête nde makambo donc alongisami na kati na fête yango bana na nzambe yango balingami bana na nzambe bokeba mateya lelo eteya yo esako esosolisa yo emondisa kati na yo na kati na fête eza barèglement de compte makambo na ye bato bayemi yebaka te bato kaka kidiba tozwa na kati na makomi 2 Samuel chapitre 13 verset 1 à 33 2 Samuel chapitre 13 verset 1 à 33 toyena Absalom azali mwana ya David azali na basi ebele soko na basi ebele obota pe bana ebele abota pe bana koto ya boda bana koto bazaka na kati na royauté na place ya roi avandaka makomi ezoloba te Absalom azalaki na beauté moko mobali Absalom mobali mwana ye aki na beauté moko ya kitoko pe ndeko ne ya mwasi kombo na ye Tamar azalaki pe mwasi kitoko donc Absalom abotamaki misato David abotamaki misato na liboma mama na bango mais na kati na bana ya David mwana moko kombo na ye Amon wana mama na ye mususu ndenge bavanda wana kilikili Amon akomi kolela abimana Tamar ndeko ne ya mwasi me lokola ya mama mususu talano makambo botala makambo yango wana kobota oboti koto kebaka makambo mususu na kati na bomo epe na kati na vie Amon azolinga Tamar abimana Tamar azolinga abimana ye aza ndeko na ye ya mwasi me abotami na mama mususu Amon akomaki kokonda azoluka sikoyo maniere nini mayele nini akoko bima na Tamar mayele monana te akomaki kokonda akomi kobela moninga na yatunieme Amon boni ozokonda boyi boni ozobela boyi problème eza nini Amon alobi non ngai nazobela po na hibumbila yo te nga na lela Tamar pena akoma mwasi na nga mais vraiment en tout cas nazo comprendre moyen nazozwa occasion te abi moninga na ye molimo na mbindo elati abisi yo ya problème te yo salaka kosa na maladi so beli maladi lobaka kaka na papa na yo ke atindela yo Tamara ya kolambela yo pote yo olia après na moment wana omeki ko obima na ye Amon asalaki makambo wana atombaki maladi akomona na David atuni lui non tindela ngai petite sœur nanga Tamara aya kolambela nga po ndenge na za kobela batindi Tamara alambeli ye
Amon azaki na chambre azaki na chambre ayebisi Tamar amemeli biloko na chambre Tamar amemeli alinga bima na Tamar ayebisi non yo za ndeko na ngai ya mobali malgré yo botami na mama musunga na mama musobe tozaka tata moko mais nga na koko bima na yo te parce que ezali inceste likambo yo lingo sala o te ayebisi non yo lingo sambusa na kati na bamboko po na batango na kala soki mwasi abali te asali mwasi ekobo eyaki soni ya kosakana te Tamar aboyaki Amon a forcé ye a violer ye abimie na makasi tanga violer ye po la bana ye akamati abengani abwaki ye libanda Tamar abimi azolela na soni batamboka bamoni na batafi bamoni ye ya na ye Absalom aye ko comprendre que Tamar azolela atuni Tamar aye ko iba Amon a violer ye Absalom bi yo violé petite sœur nanga asa pa ko luka leki na yo likambote or que makambo na David asala neta calmer situation se calmate Absalom atika na makambo na kat na motema le cœur de l'homme est tortillé qui peut le connaître motema ya moto sa sanduku na yebi yango makambo le kanango or que Absalom kanga kanda na kat na motema aluka ka occasion nini akoza occasion nini pour te un jour à détruire Amon occasion mona nakate balinga mi bana nzambe mais zalaki panda ya nini ezaki na ngonga nini 2 ans après makambo sali te bungi nango or que Absalom evandela ye na motema Absalom a organisé feti asalisi feti oyo lingaka nkinsi nteke ambiance bisengo asalisi feti oyo asalisi asali ba invitation tout abengisi pe Amon ayebisi papa ne non abengisa Amon na bandeko na nganyisu baya na feti poteto sepela David patale yo zo bengisa ndeko ni malga sakabite ya po ya ndeko nanga alléluia matondo kiese mate ya mokola lelo ndeko akei ndeko Amon basasi feti or que na kat na feti wana Absalom apesi consigne na basali na ye balibite nenge Amon akoya wana bopesa ye masanga ebele amela comme ça tango akolangwa soka langwe bobomela ngai ye bocha yembele bolakisa ke boza mobali ngande motu natindi bino bobomela ngai ye po nasira na ye po aviolaka ndeko na ngai ya mwasi na moment ya nini na occasion ya feti oyo yoki ke ba fete ezakana ba règlement des comptes fete ezakana ba vengeance ezakaka bisengo te na moment nini parce que Absalom aluka Amon na banzela nyoso akoka ye te akoka ye nini na feti Amon invitation ola hésité te aye na kati na feti Amon aye na kati na feti bandeko yo ndeko faut faire attention kebaka ndeko mobali ndeko mwasi oye na kati na fête bazo lengela yo moni ke fête wana donc yo penza invité principal invitation ba pesi yo ya o vérifier te totalité o bindi mela kaka Amon lokola ayeki na kati na fête ba yela ye masanga nyonso baso ko yela ye ba Jack Daniel ya mobute ya monene ameli ba yela longwela ameli ba yela ye again ameli ba yela lumusu ameli ba yela ye vin donc amela ba yana makora soso ba yana nioso ba yana ba caviar atali donc aza gâté atali bi ndeko nanga lingi ngai la fête a des problèmes fête ne makambo Amon alangwe kolangwa alongi ba juye ba sali nini ba cheye mbeli ba bomiye akufi David alela bandeko nyoso famille nyoso balela Amon likolo ya nini ya feti oyo lingaka likolo ya feti eza na makambo feti nde makambo likolo ya feti babomi Amon akufi balingami bandeko yo oza na nyongo na mutu ofuta te yo obima na mwasi ya bato makambo wana esila te yo olongola mutu na musala mutu wana akenda na kanda
Yo oyiba bilamba olata bilamba bato ozongi sate. Mutu wana lelo a invité yo. Ozaka na problème na ye. Faut kaka aucune invitation wana. Yo ko vérifier ba invitation to botala kata ba invitation ni to ba fête te. Likolo nini esengo ya fête ya nkinti okende kaka fête. Obetaka mutu wana kaka na kanda na motema na ye. Fête ya zo bengisela yo po avanger yo. Parce que occasion ya fête ça mamini bato mingi bazo ba problème mingi na kati ya ba fête ça na ba occasion mingi ya ko bomana bato ya ko empoisonner na bato sani yo ya ko lela peut-être si ba bébé ça déjà yo yebiti. Pourquoi on rejouer na imprudence? Pourquoi on rejouer na kidiba? Faut qu'on savoir que c'est contrôlé, qu'on savoir que c'est protégé pendant la fête. Oye ba ko komi batela. Loyenge akoti na loyenge ameli bimela tout biliali azopina azokazake bazoku mesaye na kat na fête wana ye invité principal or que ne bazokana babomaye yo ozana la problème ya mutu obotola ye mwasi yo kase sila bato nyonso basisa problème te mais bakani na kat na fête babengi si yo ok pona nini ndeko ok pona nini na fête wana yo ko vanda na yo te oh non. Peut-être eza pour la réconciliation. Réconciliation na kati na fête. Ce qui est réconciliation. Pourquoi pas bengi bossa la réunion? Pourquoi pas bengi beaucoup de kaka réconciliation na kati na fête? Oh peut-être mutuyo na melaye mbongo. Na lia mbongo ali kele na pesa yete. Mais a pesa invitation ya. Yo invitation wana ok yo kaze pona esengo. Eza po baboma yo. Eza po ba sila na yo. Mate ya oyo peso mayele. Mate ya oyo susulisa yo. Yonde loyenge leki mingi na kat na yo. Mingi bakufa. Bomoni ndeko akufi. Ezaki na problème na absolon. Problème esilate. Pona nini yo kokenda kaka so invitation yo sozwa kaka ozanga saka fête te ba Kongo ba kiluting kinti. Oyebi kiluting kinti le ba te azanga ka fête te. Ba fête nyos tout azali. Ezana bande comme so ba fandi ya wazo talanga. Ce qui fait des athées. Azakane sengoti aluka kaka ba fête soki kutu bato so basali fête babengi se dakangi kanda tomboki po ya lela fête nyeta kufa mais na kat na fête oui mais problème na kat na fête la fête a ses problèmes de la fête nde makambo nini bato muso baza kufa bato muso bazo zanga bomoi yo swana na mutu bofinga na ofinga ye mabe penza koleka eleka nango 6 mois, 1 an après, a bengisho na mariage à moi na ye. Oko sosolate. Invitation ne ko interpeller te. Oko mituna ta. Nani ngai na finga pende ye na ndenge penda ko sakana be a bengi sanga. Menacer nango ezali règlement de compte. Bani ba régler yo ba compte wana. Soko kebite ba ko boma yo, sanyo yo ko lia ba ko empoisonner soko kebite. Ne oye na fête wana si ba préparer ki bato ba ko enlever yo na bato ba ko beta yo tangu sukutu ba ko beta yo te mutu ko yo ya ba ko boma ngo ba kamati ba toboli yo ba pine ba ko saccager yango ba ko donc ezana likambo moko ezana sena yango wana pona ni ole la kaka ba fête bo omituna ka mutuna te invitation so ya kaka yo kaka loyenge omituna ka te sika zoma yele pote mingi bakufa na nkinti mingi babeba pona nkinti ezaka pona bisengo te ezaka pona nini te règlement de compte ezali mibatela ndeko mibatela zala mayele bona ni kozanga mayele ozali na problème na mutu na ndeko na yo oyibiki ndeko no wana alingaka yo te mapesi yo invitation abengiso mpo mwana azobala mpona aza anniversaire mpo makambo yo kei oyebi te na nsima nango eza nini mingi bakufa mingi babeba obonane bon réconciliation to yokana tous ensemble pour omoni kaka tozako yokana te keba sope kokende zala prudent imprudence ebomaka ezali nini distraction mama na bango distraction kidiba nde mama ya makambo oza distrait na kati na fete okende na kati na fete zalaka prudent misu na yo mpe ezalaka mayele na verre na yo na kolia yo kipaka te tamoso otiki na baverre na yo kei wana confiance na mutu nyonso osambelaka mpe te ate baye kotya biloko ya kolia awa batilo biloko ya kolia na mesa jamais osambela
oyo a soni po sambela na meso bato ba otala pour nini yo feti yo ne bisengo jamais oko surveiller ko table na yo te lokote or que ningi yo zo ya wana hey oko lia aussi so zo na ndako pulu diarrhée e bandi pour nini o utaki feti nkinti esengo or que ezalaki règlement des comptes ba bengi soki yo muta bengi soki yo azako zela yo pendant la fête. Absolument, abomi amono nini adukaye na ba occasion yo sakokaye te mabomi kaka na adjulier la fête pour fête bato balinga ka ambiance bato balinga bisengo distraction et bomaka bana na nsambe yo mdole la fête olinga ka fête na ba nene ba msusu basala ba fête rien chaque eloko nyo soka ka fête chaque eloko nyo to fête organisation ka fête soka sala fête ndako na bango koma fête na fête ba koma ko luka ba anniversaire ya makasi ba koma ko jona bana bato mususu bazala kuna po ba ya ko sala ka fête pa na bango akuma ko parler donc eloko nyo soka ka fête ba musique azaka sala chaque samedi yo soka fête te e ko simba te fa kende kaka esika bato ba sepela et place oyo bato ba sala nkinti donc sengo tozwa siko makomi na na Job chapitre 1er verset 4 à 19. Job selon Bible nezoloba akina bana 7 fils na 3 filles. Donc 10 bana wana balelaki fête ya ko sakante basala fête na occasion de rien. Et là on dit quoi fête ba vivaka na ambiance, ba vivaka na fête. Donc chaque fête atali kabuka fait fête. Donc yangwana ka do bango biski na kiesi. Et si on est sur fête de makambo, bisote, bisoto fetaka, bisoboye. Mais papa n'a pas le droit de bana wana, basalaka. Ba fête mingi, avec ba kuba ko finga nzambe, ko finga nzambe, tata na bango Job selon Bible ndenge komi, ara okende tumbela bango mbeka, ko tumbela bango mbeka tout le temps, ko tumbela bango mbeka tout le temps pote nzamba limbe sakabana na makamane na ndenge. Mais esalama ki nini? Kaka bana wana na ambiance na fête pa ya na bango ase se fête ba koti na kati na fête na kati na ambiance wana ndenge basaki na kati na ambiance oh lo fête bamela babina basala nini oh makomelo biti mopepe utaka wapi eya ekwe sanda ko bango nyoso basala nini bakufa nini kaka na fête fête nde makambo bana bakufa likolo ya feti yo mtulinga ka feti yo ka feti makameme maka na boyi tendeko na pekisi yo kende feti te mais zalaka prudent zalaka prudence eleka koleka na kati pe o se protéger ka o se contrôler ka na kati na ba feti bana nsabe soki totali na kati na mokanda ya Marc dans le Nouveau Testament Marc chapitre 6 verset 21 à 28. Tozui Jean-Baptiste. Jean-Baptiste akufa na nini? Akufa na nini? Na feti. Eleka nini? Herode asalisi feti na ye. Lokola asalisi feti. Azaki na makango oyo ba bengi mwasi Herodias azaki mwasi ya ndeko na ye Philippe. Mais Herode akomi kobima na ye. Jean-Baptiste selon la Bible asepelaki te a pas melaki bango ayebisaki Herode ko sala makambo zo sala te Herodias aza mwasi Philippe doko balobi mana yete eza mabe eza inceste eza mabe eza ikobo yo zo sala et puis ya mabe ozobi mana siko mwasi asepelaki makambo na te asepelaki ta kangela Jean-Baptiste kanda nini le cœur de l'homme makaneli mais saki esalamaki ndini pendant la fête kana kat na fête makambo Herode asalisi feti bato babini bato bameli mwana ya Herodias abinaki aleki azosala ba danse abini makomelo bite roi asepele bato nyonso bazalaki wana basepeleki na danse ya mwana wana yango mwana ngoto yibite danse ngo so abinaki yango ba danse muso faut faire très attention na bakata ba fete mwana ngo so abinaki danse nini so abinaki ndombolo so abinaki nini obino bobina ko mabina o bato babina to yibite o senga eloko nyonso yo lingi ata bokonzi ya royauté na ngai ya bokonzi na ngai ya kirwa na ngai na kopesa yo kokamwa na bato nyonso basepelaki mwana ake komona mama na ye abi mama ndenge na bini roi alobi na nga na senga eloko nyonso na lingi akopesa mama
ngana moni to zona biso Tour Eiffel et comme na ngona biso mama bi pour ni Tour Eiffel yo za tiens ngana mona comme na nga reine bi pour ni reine yo za tina reine bilo pam bana bon sko nga linga sko apesa biso mboka mobimba mama bi na tina mboka te abi mama siko ni bi kende ko yebisa ye apesa nga motu ya Jean Baptiste feti baluki feti nde makambo aboyi ne biloko munyoso wana mais moto ya Jean Baptiste bazui Jean Baptiste na boloko babimisi ye bakati ye motu batina sani bapesi mwana ke kopesa mama na ye mama ngo to yibite so motu ngo akena ko tumba ngo na cabrier so asalaki ni to yibite ba disciple ya Jean Baptiste ba lela bazui Jean Baptiste bake kokunda Jean Baptiste sans motu bakundi Jean Baptiste le kola sardine ezanga motu balela likolo ya nini ya feti Herode akamate alobi o sengeli loko nyuso na lipola nini na feti obo lugo kaka makamba feti ya feti boyo ka ba désavantage nango soki peto zuna kat na makomi na kat na Nouveau Testament o ba bengi Yesu Masia ezalika pendant la fête Pilato chaque fin de l'année chaque année ba bimisaka mutu moko na kat na prison na fête basala fête po ba bimisa ba prisonnier sikoyo yango bachaka Yesu ndenge Bible komi bachina Barabas to bibi basengi ba libérer mutu moto ko libérer nani bato nyoso babayoki na bango kaka o Barabas abazu Yesu basali nini yende mutu bakoboma pona nini ezakene nini na tango ya feti keba na kambo tali feti keba kambo tali feti zalaka mayele sikato ye na makambo susu oyo etali na buzoba ba n'importe quoi ba bisalela oyo elekaka na feti tozwa Daniel chapitre 5 verset 1 à 30 roi Belshazzar azalaki roi mwana ya Nabucodonosor wana nzamba pamelaki ye pote nzamba apambolaki ye ayebisaki ye lisungi oyo apamboli ye richesse wana akabolaka na bato ye akabolaki na bato te maboko ekawukaka ye pe aliaka matiti sikoyo akufa mwana na ye sikoyo mutu azwaki bokonzi mwana azwi bokonzi mokolo mosusu mwana ye pendant la fête nde makambo fête des problèmes asalisi fête na kati na fête wana abengisi basi na ye abengisi ba prince abengisi ba roi fête ya kosakana te toute musique toute bamela ba vin bameli ba whisky bameli nyonso sika oyebi bato mosusu bakokaka feti te bakokaka masanga te ndenge yo poza wana tamso kokana nango te ekomi sikoyo buzoba ebandi kokota pe bisalela ebandi kokota ezalaki na nini na fete ba problème ebandi koya ameli asengi bakende kozwa babiloko yaki na kati na temple na etumbelo oyo basalaka na kati na temple biloko sacré baya nango bayena ba krish sacré na ba calice sacré wana nyusu bameleli yango bavino bavin mpona nini akomi sikoyo s'emporter akomi dépasser akomi kosala na makambo oyo bato basalaka te akomi na buzoba ameli yango nzambe asepelaki te ndenge bible ekomeli biso loboko moko ebima na mire loboko wana te ebima na mire eloba makambo ya yebaki kososola loboko wana te aluki basage bayeba bikula esimba te abi bolukilanga Daniel aye alobi loboko wana yaki loboko ya nzambe makambo yo sali okobebaka ndeko bane kokonda ndeko asalaki nini titi akufaki nini ezaki bisengo ya feti balingami mingi babosa na kodo nzambe mingi kuta tozakona ba période ba fête tamsu ba fin de l'année makama ba bossa na koto ke nana serviteur de Dieu ateyaki biso sakoleki biso to kansaye aller to aller te amelite le corps ba serviteur de Dieu to komaka go ba sala nza ba miyibi bata lokuta biso nyonso ba chamsu na sac okotala ko to serviteur de Dieu o benge kaka mokolo ya like passe yeli yo mais koyi ba teke
biso tozali awa tozali basali na nzambe nazali mosali na nzambe pe tozali basali na nzambe tozali kokanisa bato bazali likolo na biso na pendant la fête ta mosusu mwa masanga bakoka to basaki ya mwa semoule to carton soso mpona kozongisa matondi offrande po te mokambi pa lia mpona nini ezalaki bolingo me awa nyonso na fete bato babosanaka buzoba bana nzambe mingi bazali wana buzoba eyaka na kati na fete tala nana bafrère mosusu omona kaka na mokolo ya fete donc mokolo ya fete encore fete bilamba ya sika bato mosusu basomba bilamba sa asombaki ba Versace asombaki ba Dolce Gabbana asombaki ba Louis Vuitton asombaki ba Kenzo makamane na ndenge jour akolata ngo batie na coiffure bakalinge na suki bato mosusu na fete basala bisalela buzoba a changé de marche. Mon ka muta comme tambola boy muta tambola dem so pour la fête a changé de marche. Fête. Fête na makambo. Mo muta a changé ba démarche, makambo na ndenge na ba ser mususu ko mona prake muta comme tambola duko niki tantine ko dendon donc a denda pour a changé na démarche fête bisale la bozobe koti moto. Oui, mais bande ko mususu na kat na fête peut-être ko mona prake bo solo la na aleki wa après je peux mbotete. Oteli yo amoni ngato amoni ngato amoni yo mais loko eza na feti alati lo lendo feti mususu elati bato ba lo lendo feti mususu elati bato ba bisalela ba bizeti buzoba bana nzambe aye na feti ameli na suka ya feti na meli ayaki bien mingi ba misuba yaka bien ayaki bien azo pesa bato mbote bonjour mais na fête ayaki na ba 21h ba kota ba 1h du matin akomosa ba n'importe quoi da kata fête ko trouble fête ya bato bilobela makamane na ndenge et puis ba misusu ba yena kata fête oromona ete avanda akote sika ngota akomo tambola na ba mesa lokwa yeda bilamba sika lokwa na tika na meso ake akomo pesa ba bonjour sika nyosu pour soka vandi moi ba mona bilamba na ye ezate fu ba mona na chaussure ya asombi na costume bande ko base donc robo ya sombi mikolo yo na basako na fuba mona soka vandi ba mona ndene fa tambola aso seka pamba tala bisalela bozoba bisalela makamana nyonso zala kaka na feti matangele ki feti na makambu feti oyo tala ndeko aye na feti auto lia likelemba basala ki likelemba ba ki 10 personnes ba chaka 300 doa olia 3000 ndeko alie mutu ali boso azape na bampiaka ngasala makambo na Afrique pour aider maman mais le kolo ya feti mbongo ngo alie likelebeki na poche aye na kati na feti bisalela ba marié bazo yana bano babina kawana bano ba kumpana ba marié bazo bina bana ndeko na ye na bambongo kaka oya leli likelemba azo tia 50 d'accord ye ba billet ba 50 euros azo boaka 50 bano bazo oyo babina kona moko 50 bo ba marié banda bana ko boaka na bango azo boaka na bazo soupe na bango feti news tout bato bazo tala balobi yao garçon yo asala makambo nini garçon yango ateka ka drogue to nini orge bisalela buzoba lolendo elati mutu yo kana kati na fe okoma boy nini na feti ko papa ndeko azoyi batike mbongo alikelemba akozongisa et puis ye mutu alie mutu ya liboso après ça peut bato bazo kamwa tout ba kamwa atikali na liasi ya 1000 2000 nyos to kei avant de te lisusu tango ba mari ba ke changer ba belamba ya ye penta donc azotandela bango ba mbongo na makolo et pas bato batambola bazo donc ba mari ba bano lega likola mbongo bato bazo kamwa ba garçon pour ni amela ça pour ni amoni bisu abasi na kati na fete pour nini amoni misu ya batu lole omoni buzoba fete makama memeba azonga na ndako orke na ndeka to panza mbongo na bato ba nyongo pasa kana nyongo ya mutu moko kuna na mbongo kuna la keke bazo zela tawa yeba bebe lobi na ba yebo mon frère to moni quand même ngindi osali makama wapi mbongo akome beta munoko nyoso zali pour nini likolo ya fete ndi makambo feti ndeli makambo mais ndeko oye na mwasi na kati na feti
Moi si na yo na kati na fête bovandi na ye. Mais okomi kaka muke otelemi. Muke otelemi. Maman, fungula ka misu soko ye na mobali no na fête. Papa, fungula ka misu soko ke na mwasi no ya kati na fête. Fête ezana makambo ebele. Na kati na fête ba mabale salamaka. Na kati na fête ba drague salamaka. Na kati na fête ba viol. Na ba viol. Et salamaka. O mona ka bo chéri yo kende o na kena libanda. Libanda yo o na kena komela cigarette. Bon le cigarette na libanda. O na zo mo pepe. OK, écoutez na bato orgue. A Hollanda. Basi mususu oyo kaka ba chéri ko o na ke toilette. Nenga kena ke toilette na orgue. Amoni chéri na ye ya kala. Bakeko lingana kuna bakeko pesa na adresse. Kana kata ba feti o bo mona ka ba feti o makambo. Kaka ba feti o mona ka makambo. Oye na mwasi na yo, bina na mwasi na yo. Oko kamata, okomo bina na mwasi mususu ya batu. Okangi yepe, bozo bina, oh no, rumba. Mama, yo otika mobile na yo bakene kangama na mwasi ya batu mususu. Na mwasi ya mususu. Oh, petit sœur na quartier. Petit sœur ya quartier. Ha ha. Batu mususu. Yamana imprudence na kat na fete, na fete. Yo pe frère vandi pe mwasi na yo baso bina na bakangani pe baso lobana makamana lito yo ono viene ya quartier. Vie ya quartier. Ba vie wana yo ko na quartier wana de baso bina wana. Asa juda na numéro de téléphone. Na mutu ba ka danser téléphone ba ngo ordinateur musikate. Cerveau na e capta na ba numéro. Lo na numéro na yo. Na kubenga yo. Yo zo ye ba te yo kuna ambiance. Mais pesa yo verset biblique kangango. Kangango te mais so pesa numéro de téléphone ya moi c'est. Et puis, yo zo bina, chaque nzembe, vous terminez moi sabat. Chaque nzembe, yo doit, mais attends. Soyez quand même sérieux. Soyez quand même sérieux, ça moi sabat. Yo kanga moi sabat, o tintame na ye, makamane, kakanyoso, pour na fête. Nabal, yo Nabal. Nabal na kat na Bible, mangaki David nani, na fête. Bato souba comme na fête, bato souba comme randeng, mususu. Mususu soyez na kat na fête, et pas bimsa bitumba, soyez na fête, fa bimsa bitumba, fa bunda. Na kat na fête ba kope salamaka, na kat na fête ba le lende salamaka, na kat na fête le fundu bato ba msuba lata le fundu. Oto lo bana yiko donc par ya la tikitoko yo lo bana nini. Na yebinde ko mo si azara so ba kena mbali na ye donc tala ka mbali na yazo surveiller mbali fa sa peine mbali ne pour sokite donc kalate mbali a déraper. Mbali so azara so ameli kalate a s'emporter a comme lo ba bêtise na kat na fête. Akumoloba na ba n'importe quoi na makamande na ndenge akumoloba na ba bêtise akumoloba voya makasi makamande na ndenge en plus pe batu mingi ba na feti ba na bible na bango na kata na bible sacrée bible sacrée bouteille ya whisky na zomona moke wana ba bouteille ya whisky bozo benga ngoso ni na yebete sur bible ba tchaka ngo na kata pochao batu nyos presque ba kuma nango o ba bela ba whisky azawana na pocho so bimi kaka na bible sacrée na yewe ya kwiti wana ka pa uzomona la coca tant bima libanda bo mutazungi azana kwiti mutazungi azana kwiti donc surveillaka omi surveilla omi yiba mukolo mususu tozaka na fête na kat na église na banzi foi zala ba 2004 boy ba 2005 na kat na église ba coca makamane na ndenge tozomela tout fête ya fin de l'année to me la fête à fin de l'année. Et là, basali nanza mususu, tout ça qui bien. Et comme il compte à 2h du matin, basali nanza malobe changer. Au monde prend mota comme loba, azo t'attendre pro bukampi orke. Ndeke bazo bima libanda wana ba fatire sa libanda. Bouteille whisky za nakati una. Biso ni so mera ba koka to langwete. Mais ndenge ndio mera ba koka to langwete ba ko ba langwe. Orke, so ba bimi libanda ba beti wana bazongi. Ba beti bazo likoloni ni ya feti. Bamiso bamisubila na kata fête bamiso ko motambola mabolongo na kata fête likola fête to mona bato mususu bonne année écoute donc bonne année to kozana de bonne année lelo à partir bonne année zana pourquoi il na 13h na 12h ça langwa akomoyemba na nzela Alaskar cigarette solution c'est la solution mantole cigarette oyo muta komoyemba bana bakomolanda ye tatambi subili tatakumi subila na bilamba likola nini ya fête nkinti esengo kaka bamisusu nde baza wana soake na matanga
ya monini matanga niti feti ayi na matanga batavandi makinde vanda ka côté masange zali et puis ya ko banda masolo pe donc ya ko momona niti ayaki ne matanga te ayaki ne kaka feti ko kamwa batu mususu likolo kaka ya feti likolo kaka ya ko sepela likolo ya feti batu mingi bakufina ba période oyo maladie oyo tozo benga COVID-19 amitali ke azali sensible et puis azali ba protection yeza makasite ba mtikor na makasite azali fragile na kat na ye alors invitation ye makamususu boya olubite na kokende te ponga na sensible na kokende te bande ko musuba ke pona kat na fete ake ko zo microbe oyo tanga zoni maladie mutakufi pona nini po kaka na feti to ko lela po kaka na feti botala mingi mwana ju diplôme asepeli diplôme asalisi abengisi bato baye na kati na feti ka na kati na feti ona bampoisonne ye tala betidi oyo asali molai po akoma licencié asalisi feti akufi nini na feti bakonzi mingi ya bamboka bakufa na ba feti ba président de la république abengisi président ou abengisi ministre on bampoisonne pendant la fête réception festin feti kaka oyo kaka feti ya makambo na makambo ebele na kati na feti bato mingi bakufa bamosinzo esalamaka na feti makambo ebele kaka koskroke bato na kati na feti et puis soko ye na kati na feti oyebaka te mama papa ayebaka te ayaki mpe na bana na feti ayaki na bana na feti na famille na kati na feti soki kaka feti ebandika miziki ebandika banzembo nyonso yo azobina makambo nyonso abina avandaka te ole akontrolelaka mpe bana na ye azala vigilant ase protéger rien ye soko akoti na feti kombo na ye kaka distraction kidiba na kidiba azoyeba te ayaki na bana na kati na feti akomeka mutu likolo kokenda ndo bafeti te mpo soka deja mutu likolo kokaka te ambiance soka eleki ye yoka mutu banzembo nyonso bamisusu akoma kobina abano baluka ntina mabele akoma obina soki ndenge donc likolo kaka ya feti mpo bayeba ye asepelaki mais bana oyo otiki wana bana mpe lokola okende na bango bamisusu baza ba 13 ans bamisusu ba 14 ans bana mpe bazopalangana papa ayebi te mpa bana bazali donc mutu na mutu kaka kati na feti or que na kati na fete baviole esalama bakoviole oyo bana za mosusu baza na toilette to oyebi te et puis baviole oyo esalama na kati na fete yo oyoka baviole mutu ndenge nini koyeba ngo ndenge nini dile na fete musique ezalaka makasi kuna bato baganga bato baloba so baviole mutu ata mutu yango agangi boyeba te nyonso pendant la fête nyonso mpona bisengo ndeko fete oyo eteya yo toboyi feti te bafoge bakamade na ndenge na kati na fete ozalaka samportaka makamade soko ye na kati na fete donc likolo mutu donc yo kaka donc moi écoute donc yo kaka frère sœur zalaka mayele yo kotikaka mobali na yo kaka ndenge et puis frère yo ntango boyaki fete boyaki na mwasi na yo ti mais comme non nazo ke tika bango po bayaki na transport nazo ke tika bango na kata mutuka quelque part wana mama fungola miso azo ke tika bango na mutuka wapi ote po ba tant bayaki na fête bozaki na yo bayaki ndenge ni tant bayaki siko pona kozo soko yo kozo sabango ndenga ke kuna makamuso soko koleka kuna kimosinzo kimakango kebaka likolo kaka ya fête bato muso babotula bango ba mabala babotuli yo kalibala omona bato mosusu akumi na kati ya fete miso ya paipai amonika mwasi oyo ataliki boye paipai bongisa mpe ya yo mwasi ti kaka paipai miso paipai basi mpe mosusu soko bayika mibali ya bato miso ya paipai na kati na bafete feti oyo kaka feti ya makambo feti nde makambo feti de probleme balingami mayele esunga mayele elata tozala ba période ya ba fête tozala ba période ya ba fête tozala ba fête ya ndenge quel que soit genre ya fête même na carte na l'église bato musu ba empoisonner bango likolo ya ba fête ba bengisi un serviteur de Dieu na carte na l'église au fête ya ordination au fête ya to kobimisa ba sali na nzambe or que ye déjà ba lingaka yete ba empoisonner na carte na fête donc maté ya lelo yiko yibisa carte na moko te faut savoir se protéger
savoir se contrôler na kati na fête. Fête e joyo mutute, fête e le kayote. Et puis koyeba soki na ken na fête to na ken na fête te soko moni mutema e boy ko kende te. Ba fête ni so ba fête ko kende te. Invitation ni so pesa yo invitation e sengote. Mususu ko lukilo mbeba e ko lukilo kufa e ko lukilo liwa. Ko se plato boyte pour bato faut pas se pela. Mais la plupart sous total bien na kati na fête ne malheur boyoki na ba douleur ba règlement des comptes ba viol ma kamane na nge ba vengeance ma kamane e ra mingi na place de sengo siko yo ye ba raté tango za na kat na fete nini koko sala nini koko sala so pe ko na kat na fete za ra côté ba tsaka kaka masanga yo faut va na côté za masanga o linga ka kutu tele ka o nyo susu mona ba misusu o neta liate na kat ndako na ye ako liela yo na kati na fete donc ako lelo na kati na fete tala sani biloko na kati ya sani kaka moko wana okotala ye mipanzi ya ngombe eza wana mipanzi ya ngulu eza wana ntaba eza wana tilapia eza wana ngolo eza wana pondo eza wana fumbu eza wana mbike eza wana bimpiato eza wana makemba eza wana mwa parti ya loso na kuanga frère okolia ngo ndenge nini nyonso kaka likolo ya fete bamiso balia na fête baso yeba te ko bimandenge libumi ko misiko kilo oki ko sala diarrhée na ndako pona nini o sangisa ki biloko mélange leki trop na nyonso yo lingolo bani ba na zami fête ezali na kati na ndako na yo oza capable yo fêter na kati na ndako na yo journée nyonso ezaka journée ya fête pona tina na yo donc na kati na ndako ko sepela kozela kate pour la bilamba ya sika pour ça la makamini pour s'emporter pour te mukile yeba yo pour comment ce dit faut ezala ka journée ya fête ya invitation non oui na carte nanda kuna yo d'ailleurs oko kolamba ba biloko ba caviar somba caviar ezala nango ya table ba cher bo so sombi caviar ya nango boîte tamso ya nango 30 euros sur 20 euros o sombi premier te yo oyo ka ngona sang kende ko somba lia sepela na carte nanda kuna yo ba journée mususu na bana na yo na famille o vandi bo sepeli bo lambi lamba ka pe biloko mususu sepeli bon na kat na kimia mais s'emporter binoté et même la bino mabete boyo ki ba désavantage na ba avantage ya fait mais ke baka na kat na fait ke baka na nkinti eza ba règlement des comptes nkinti eza makamane na ndenge moto mundo aye bakate ke akufaka mingi na makambo tale fait ba ministre bakufa na kat na ba fait ba kebele bakufa na kat na besika oyo ezali ba festin ba anniversaire makamane na ba bengi si bango makamane na promotion yo ozu promotion na kati na musala mais lobi na mo ba empoisonné yo ozo ko yeba te sani na yo le là makambo ki diba mwasi or que ba mingi na kati na ba fête nde bazakona soki mwasi a telemi mobali azo surveiller mais ça na ba onde ba vandi soki mobali a telemi ki mwasi azo surveiller tam su bo tika ba biloko bino sans contrôle makamane parce que bo yebite to le but na le but que na kati na fête ba empoisonné ba sala mais faut savoir se contrôler, se protéger. Pour na moment autokomi, na bambulu autokomi, na ngonga autokomi, batu balati mitema ya mabe koleka. Mabe koleka mitema batu komi mabe koleka. Ba poison ito zutambola ndenge na ndenge. Mitema mabe zutambola ndenge na kati na batu. Makaneli mais ba ko joyo ka na sika ya esengo tam su muto o ya invité yo yete mutasa na problème mais a ke ko contourner yo na invitation ya muto mo ka bi invité lenga muto wana benge silanga ye abasali yo ba complot yo yebite ba benge so yo na fête mo ya mimo mais muto atinda ke invitation muto mo ayina yo aye ali abamona aye wana mona ya vanda meso na boke ko servir a préparer ka bato ba yo servir na masanga wana na bato biloko ko liala bo pesi sani oyo ndeko le okay likolo nini ya nkinti ya feti ndeko mi batela ndeko zala mayele na ba feti nyoso oyo zo ya kati na ntina na bino ozaka mota malade obelaka omelaki bakisi oye lokola ba belwaki ka fete ale ominyaki ba whisky ominyaki ni obebisi nzoto ba misuso ba fimaka te ba melaka cigarette likola feti amela cigarette kako mela na cigarette po ndenge nini akamati cigare tena munoko po ba ibage ya melaka cigare likolo nini ya feti kola kisabilamba na feti makamonisu na feti ya problème
keba na ba problème na kati na yo eleka yo motute elata yo te. Tika te nzambe na lola amona bino abatela asunga oyebake ba fête ezali même na ba église même na mangomba tout eloko nyonso ba bengi te fête eloko nyonso ba bengi ke nkinti nteke na lingala zalaka mayele zalaka prudent. Faut savoir qu'on se contrôler. Qu'on zalaka distraité, distraction qui dit bas. Ngonga eza mabe, moma eza mabe. Bato ba komi na mitema mabe. Mi batela. Osunga manakat na nzambe. Tikate matondo na nzambe. Kies na nzambe. Ezala na kati na bino. To pamboli pe to bondeli. Nzambe na nguya. Kumbama chanjalama netolama pozali malamu na pamboli yo nzambe oye koloba te eleki malamu kokende sika ya matanga te kokende sika na feti pe olakisi biso na classe ya matanga makambo nini ezalaka pe na place na feti bapasi wana nyonso tu longola kotika bana na yo to bakwela kati na mitambo soki feti wana ezalaki mabe ya ndenge na ndenge kotika mwana na yo to akende kokwela kati na libulu wana mobateli ya solo ezali yo sunga pesa kimia na kati na maboto na bo bayibi te sosolisa bango lakisa bango pote onga na tei te mais yo pesa mo boyibe pesa bango inspiration e batela esunga bango na kombo na yo pe na pamboli Dieu créateur matondo pamboli nzambe na moya baninga mia bana na nzambe merci mingi na banzi bo comprendre mateya mokola dedo tozali na compte ya PayPal awa na kati na chaîne na bino bozo fêter bozo na ba fête bokanisaka pe fête ya chaîne na bino ezosenga makoki ezosenga makamane na ndenge balingami bo partager mateya oyo bokabola pe bo eme yango pona bandeko mosusu bazwa kimia poto bato mosusu babiyebi te lelo na banda mateya lelo o comprendre moi moke pe ko comprendre moi mingi na kati makambo tali fête ezali mpona kosauve baami ya bato nde eleki nyonso tozalaki bongo na kati na technique Gabi baadona na kati na chaîne na bino équipe technique mobimba na pamboli bino pe chaîne epamboli bino tikata nzambe na lola amona bino balingami nalingi bino mingi kolo pe alingi bino mingi koleka ba bonne fête na bino pe ba fête na bino ezala na kati na kimia nzambe na lola abatela bino. Je vous remercie beaucoup. Amen.